quartier ya pillage. Système ya Kabila. Ya pillage papa. Nazo banga te je parle. Ozo ko loba ya Kabila te. Ozo banga siko ozo mona ka lien na yo ya kalozo ko loba mabe na ete. Ozo benga ngo ka FCC mais pona ko loba monta instaura ki système comme ne Kabila. Yo FCC yo kana biso yo. Bazole kana ba télévision azo saka na autorité morale. Na zo saka na autorité morale te. Nazali ko loba makambo e salami. Si autorité morale nazali congolais akoye le biso wa Rwanda wa le biso na ba province te. Il faut s'expliquer. Ayeli biso bango pourquoi? Papa, toke na makambo te. Et l'autre, il y a peuple congolais c'est la crainte. C'est la peur. Plan B na yo ezani. Et Baction. Baction papa. Naza ko bisa yo ko tolobi bayeb se biso accord FCC tile le bimnante. Toloba ki moto eza muke boboma. Les koya ebele beaucoup bon mangote. Ba politicien ba tiraka leçon te. Ya ba Kadhafi, ya ba Saddam Hussein, ya ba Blaise Compaoré, ya Eduardo Santos c'est Angola. Donc au monde que ba fandouane pour na ba oui croire que ba ko sala bisonini. Mobutu azalakawa jusque lobia zokende azolo banini bazolo pesa programme. Mboke banina bangote, il y a des chefs qui ne croient pas que bango va coûter l'éternellement. Est-ce que la solution est la président dissoudre le parlement pour affaiblir FCCT, soit dissoudre le parlement, FCC a comme affaibli pour perdre la majorité dans l'Assemblée? Mais n'a qui est mon quoi le que ce qui crise ce qui n'a constaté que baseli ko sala que makambo tamble bien te. Oui, baso sala que makambo tamble bien te. Ah aux hommes ne se ko bespe comme ko surchauffer pour nini. C'est plus qu'on a trouvé que baza pas tout sans cœur. Et réunion na bango nyos. Ce qui va dire na ba télévision, ils savent comment reconquérir le pouvoir en 2023. Toko kana ba oy. Pour tout zongele les bonga, toko zonga. C'est ça les préoccupations. Bakati batimitu. Batibasa nanzo non. Investisseur baya non. Et réunion ni nango bino bozo sal. Borobi bozo na coalition, mais projet moko société zate. Il y a que le pouvoir. Bisope tondi maka boya li sobozo pouvoir. Non. Donc à la mingité plan B gomona na. Oboyi golo ba. Avec changer langage avec quel langage? Quel langage? Je parle pour mon peuple. Ozo défendre Ndegono Muluba. Ce que mon tozo le belo quoi ça fait mal. Ba on macha mumen. Non. Nga ina dénoncaka makamsuna lobi Félix Azaki na nte. Omoni papa tomate tokita. Émission des aboussol. Bimisa biloko to na suka. Bimisa ka biloko bomba gyo. So ki beaucoup ja sikeye. Il faut que beaucoup ja kalizali asa ko se faire ka sentir. Azana ba garde bébé. Oya ke na cortège boy. Oya ke na cortège na mbokani nango. Na mbokani nango. Eti ba ko réclamer makamute. Oya zali na manifestation koto ba wo pe ba bengani ba kenga mboy pa. Basawa bazana kingakati kawelele kaji kingakati kawele ya Mobutu tolo bana papa